mokile kelama esali mami buhebele olelo ye banite esali babu mbote pe boye ibolamu na bino bandeko balandi ya Vom Télévision et na kati ya émission na bino mokolo mwa lelo na nzela ya chaîne na bino Vom Télévision oyo ekumbelaka bino manaka na kati ya émission mokolo mwa lelo na tina ya koya kotangisa bino na tina ya koya kolimbolelaka bino calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo nde na bino bopesaka biso tango pe ngonga tango nyonso ya kolanda émission na bino totombeli na bino boye ibolamu pe tosengaka na bino liso na bino ezalaka tango nyonso liboso ya etando ya Vom Télévision na tina ya kolandaka bamanaka na yango nyonso oyo ekopesaka bino po ete yango ezali kokumbela bino lisusu mbongwana na kati ya mokili ya sika mokili ya baindo totondi bino penza bongo botondi mponi ni te totonda botondi epai ya Nengwa Dondo molandi monene ya Vom Télévision pona nini te totonda pe lisusu bongo botondi epai ya Tata Lusinga bino bazali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo bino bazali kolanda biso libanda ya mboka topesi na banso bambote na bisika ye bino bozwami tango pe ngonga epesameli biso bosimba babuku na bikomeli na bino na tina ya kokoma pe koyeba mokolo nini tozali lelo na kati ya manaka na biso lelo na kati ya manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkandu zomi na mibale na sanza na biso kaka ya libwa kasi sikawa na bosukisi bopemi ya misato oyesuki bongo mokolo mwa lelo lobi tango tokoya tokoti bongo bopemi na biso ya minei kaka na eleko ya misato ya libongo eleko ya kintombo pe lisusu bongo mobu monkama na tuku misato na mibale kati na manaka na biso balindo yango toyebisaka bino esengi to na bino koyebaka ete na kati ya calendrier africain tozalaka na mikolo minei na kati ya poso tozalaka bongo na mikolo tuku mibale na mwambi na kati ya sanza 28 jours pe na kati ya mobu mobimba tozalaka na mikolo kama misato na tuku motoba na minei 364 jours ya biso ebongo na kati tozalaka pe lisusu na bopemi ezali semaine tozalaka pe lisusu bongo na basanza mois pe bileko ezali bongo ba saison tozali bongo na bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tuku libona moko na kati ya mobu basanza zomi na misato na kati ya mobu pe bileko mitano na kati ya mobu mobimba wana molai wa calendrier africain na nzela ya koyeba manaka nde ezali sika oyo bato na bato basosolaka ba date historique ya bomoi na bango pe lolenge bakoyeba komitambusa yango toyebisaka bino tango nyonso bokomonaka ndeko mopepe liboso ya bitando na bino na kati ya émission mokolo mwa lelo tozape te tokanga te kasi toluka koyoka nini tozali mokolo ya lelo pe tosimba makasi penza manaka na biso baindo tokobalisaka pe lisusu bongo manaka na biso baindo elongo na manaka ya bapaya nde mokolo mwa lelo tozali bongo lundi le 17 mai 2021 wana manaka ya bapaya kasi tokosuka biso na bino wana te sena kopesa bino manaka ya bapaya to pe manaka na biso kasi tokokumbelaka bino pe lisusu ba événement du jour oyo eleka mokolo yango pe bongo tokotombelaka bambotama elamu sima tokosukisa bongo na etei na biso ya video du jour sikawa nini esengi toyeba lokola événement du jour ya mokolo mwa lelo le 17 mai 1997 le 17 mai 1997 ezalaki bongo entrée ya groupe ya alliance de force de démocratique pour la libération du Congo AFDL en sigle entrée à AFDL oyo ezalaki bongo autorité morale to pe bongo musée na kokota na ye bayaki bongo na basoda na ya AFDL ndi mokolo ya lelo le 17 mai 1997 wana yango ezalaki bongo événement du jour oyo tokumbelaki bino mokolo mwa lelo na kati ya émission na biso mokolo mwa lelo sikawa tokei kotombela bongo bambotama elamu na bandeko na biso banso bayeba botama mokolo mwa lelo nde wana tokei kotombela bongo mbotama elamu epai ya mokonzi na biso nganga ngunza mololai kabilondi tata mapasa okuna ete na Kasai babengaka Shambui bango mokonzi na biso babotama bongo mokolo mwa lelo bisika bozali mokonzi totombeli bino bambotama elamu nguza mololai bango bazali bongo lundi mansweki ya mvunjansi pe bazali bongo mvundi ya kijunga ya Kasai wana mutema pe mulungani ya Nengwa Anunga Kabilundi
totombeli bino mpenza mokonzi bambotama elamu tata kanisela bino lisusu po ete mayibo oyelaki na yango ya kokokisa na mokili ekokisama bo yango elongo bani mpona kokanga bisengo biso moko te tokei kuna eteni ya régie totala bongo bonzenga bwa bino mokonzi na biso mpe totiela bino loyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino. Mingi bandeko balandi ya Vom Television ya solo wana tuuti kosepela mbotama elamu ya mokonzi na biso pe lisusu na bandeko banso babotama ko mokolo mwalilo nde tobakisi lisusu mapamboli pe nguya eta mokili ekanisila eza likolo ya bongo na bino na kombo ya mfumu Kimba ya solo manaka na biso toyebi ete tokokabonaka biso na bino bongo te soki te tozongi kuna na eteni ya régie kotala nini balengeli biso lokola video du jour kasi tokosenga na bandeko na biso ya régie bakoka biso kotiela biso élément ya extrait ya matière to pe ya émission ya Raël tolanda extrait ya émission pe ya vidéo oyo tokutani biso na bino na nsima na yango. Alors le bilan de 50 ans d'indépendance de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait, il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça, c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance, c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, partout. Et tout ça a été colonisé. Et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagés comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant bah, vous les Anglais vous aurez ça, nous les Français on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place et ça donne des divisions épouvantables qui créent des guerres parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens et d'autres ethnies comme les Hutus et les Tutsis qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens, et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution, c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate des colonisateurs, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. Quand je vois ces ministres-là qui sont habillés en costume cravate, il faut qu'ils reviennent à la tenue traditionnelle africaine. Pourquoi copier le colonisateur qui est venu d'une façon sanguinaire piller l'Afrique, prendre les ressources, esclavagiser les gens? Et voilà que les ministres et les présidents africains, qui sont censés avoir mis la différence, s'habillent comme les Européens. Ça, c'est une trahison. Déjà, c'est des traîtres à l'Afrique, parce qu'ils copient les Européens. Il y a quelques leaders africains qui ont le courage de s'habiller d'une façon africaine. Et tous les autres sont des traîtres à leur culture. C'est absolument inadmissible. Que lorsque
on pourrait dire avoir la fausse excuse. Matono mingi bandeko balandi avant télévision wana bolandi ezali bongo monsieur Raël. Azali kaka messager, mazali mondele. Bosi ko yoka lolenge azali ko selamante pona biso ba Indo, ba africain. Na tango oyo tozali ko tika ya biso ko copier pe ko salela ya bapaya. Tant que pas ina biso nyonso nde ezali. Toyebisaka bino bandeko balandi avant télévision esenga na biso to mateya pe to bakolamuka. Na mayemanso tokotiela ka bino ezalaka sina tina kopesa bino liteya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino. Matono mingi bandeko bana Vam télévision toyebisaka na bino botika la katango nyonso branché na chaîne na bino Vam télévision pona nzela na yango ekokumbela bino ebele ya makambo na kati ya kozala na bino na mokili. Tozongisi matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vam télévision baye basunga biso butu moi na tina ete tokomela bino kitoko liboso ya bandako. Tondi botondi na tata Zubila lisusu bango bazalaki na sima ya kamera na tina kokomisa biso bonzenga liboso ba bino ya baleki. Ponini te tozongisa matondo na réalisateur na biso tata Luzaya dio Pyramide pe na nini te lisusu epa ya tata Ntimba le superlatif. Totondi bino penza botondi ba technicien topé bongo ba équipe technique mobimba ya Vam télévision na mosala bozali bongo kosala. Totondi botondi na balandi banso ya Vam télévision tolinga kabino mingi to ete bino bibo mesani kolinga émission mokolo malelo yango to bisaka bino tango pengonga nyonso bopesaka liso na bino na kati ya émission mokolo malelo. Soki tozongisi matonde pa ya tata itolete c'est que tosali penza ndeba po ete bango basungaki biso pe na kati ya décoration ya plateau ya mokolo malelo. Tokutani biso na bino na mikolo mizali koya. Kimia ya mfumu Kimbangu, kimia ya tata Mokeli, kimia ya mfumu Nesonge ya Nzila ekoka lisusu koyingi lokati ya mabota na biso. Nkandu elamu na koma mfumu Kimbangu. Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele